50 euros bakanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire ango na kanga lisusu na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko somba perruque. Na olata ba perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que zali. Donc so otinda 40 euros, perruque comme yayo. Un instant comme ça bomona transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait la kema fumé. Voilà, la salon na zola taper. Pour le quoi basonga zali, il faut nini makasi. Voilà, on a la savine. Ben voilà, au moins c'est plus que du pétrin. Bon. Voilà. Oyo, kumburango etoko, eza 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, yango. Donc, ici, quand on a 40 euros, il faut le la poste. Et comme le pas, donc la péri coûte 30 euros, plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà, si manango yango. Donc, il y a normal, et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà, vous commandez, les péri vaut à 30 euros. 10 euros, et la livraison partout ici au Fandak. Au Fandak, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux 8 périques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Dans la question de cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Tout bon, makana périque. Oh, il est toko, liboso, na simarasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez. 30 euros la périque, plus 10 euros livraison partout dans le monde ici aux Ali. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Izarasta. Donc voilà. Retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pétrin. Pour ceux qui marron, ou ils ont marron, couleur marron. Donc si vous allez bien, bon, ils ont mon que couleur ils ont marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 euros, plus 10 euros la livraison, et ça 40 euros. Avec 40 euros, Perico et Comélion Nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron, vous soupez, mais il y a couleur 30 euros. Plus 10 euros la livraison partout dans le monde ici, les Perico et Comélion. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, vous pépendez, donc vous autres, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes. L'histoire du jour na Bikina TV. Ndeko Mike. Témoignage epesama. Et pas papa na biso Christian Dakomunda oya kufi. Ayebisi ngai na yoke Mike na la bongwa mate. To pesi Peniel raison. To loba nini ke Peniel makambande ko loba par rapport ya mobali ne. Eza na raison? Aza na raison? Entre parenthèses, bandeko toko yoka ngana bino lolenge pasteur a beti lisola mai kalambai. Bandeko, mokili ana makambo beli. C'est la vôtre la championne notre madidi qui n'a donné quand on a été la kema fumbe. Nabi loko na ko lekisa ngote. Et loko na ko lekisa yangote. Parce que dakomunda lobi pasteur Mike na bonga mate. Mike Nano abongwamati. Il doit se repentir. Abeti lisolo. Tango ya bongwamati. Azwa appel ya Sophie. Papa na Didiston. Abengalabia. Yo, allo, boni, vous allez bien? Nga ça va. Car yo mto mona na te. Tozana petit no petit na nani Mike. A préparé et le roman boy. Zana passé au yé. A passé d'akumunda Mike. Yaya, on a le barango. Nganga suka ko sambiso. Yo mwaso bimana mobali moko songolo pakalo kantaka mokili yebi ke yo na yeba kitsa coupé. Ato ko wangana, mena motema na conscience no bikete, mo mbala na meme na tolo. Ezana makamu susu okansakete, to zalaka biso malende to yebi yango te. Donc toko loba ke quelque part Sophie a simisaki Mike touche. A signalé présence na ekete a hier autour travail. Bande konanga sans plus tarder. Ngana yo toko yoka na audio. Parce que etamboli na TikTok. Tangu na tangi moi message balobi non eza lokuta te eza ya solo parce que ye moko Dakomunda aloba yango asala yango na émission ndenge Mike alinga kwesa kondima na ye bande konanga litomba nini tata beta concert batu bakufa ya toko ya kolobela tata beta concert batu bakufa bambongo yo gloire yo izo mima bango isike ko mima bango te gloire yo ya o mutu te
omona te oleka inaperçu me nga na ye kaka nayeba na kolamusa yo ke te mabe ezali yoka makambo azoloba mpo na Mike abandaka na nzambe masuka wapi eske ezaka likambo na ngolu nde tozoloba ngolu wana point d'interrogation lelo mokili kuma kobenga penye liboma penye liboyeboye tu comment se fait-il yo mobali ya moluba en plus okende kosenga mwasi na akushe na mobali moko songolo penye na lobangwa a yaya eloko moko te bombamaka liboso ya na nzambe tout doit être révélé tôt ou tard ya na bike te na likamba boye ngai moko na kokoka te natiela bino nanu mutu oyo natiela bino nanu mutu oyo Christian abetelaka lisolo ya Mike epana na kotiela bino ye moko Christian Dakumunda ndaza kobeta lisolo ya Mike ya mokili oyo totala kaka nzamba ayeba na kosunga biso nzamba ayeba na korevele biso parce que makambo mosusu bandeko na nga atozotala atozosala boye ndeko mobali alobi nzembo boyebi ya linda wana ezalaka sirene molimo ya séduction nzembo mima bato babina yango bazongisaka kaka matako nsima linda mabina ya castor yoka kuna ifo azongisa kaka nsima boye alobi c'était tout un esprit asala basacrifice mpo na nzembo wana ezwa succès des fois azalaki oblige kotambola motu mobimba na Kinshasa wana ya témoignage ya somosomo na biye tumbai likambo eza nde bo tambola mokili omona makambo tambola makambo kosala nini okomona mokili ya biso toza kaka wa toana eloko akobomba te toza na moto mpe tokobanga te soki ya koloba ezali tokoya tokoloba bien tosili tosali nini tosilisi tokei tambola na mokili omona makambo ozela sans plus tarder boyoka likambo ya somo oyo ndeko na biso ya mobali na nkombo ya nani Mike asala de sorte ke baninga yaya bozela pardon sankoloba ebele wapi awa ozela yaya mokili oyo voilà. Les chansons, quand il était encore à Dakumuda Newman. Natchenza Mwana, linda dans la voiture. Dakumuda s'efface dans la voiture. C'est important ce que je veux dire pour montrer un peu l'autre facette de Makamna. Voilà. Alors, Nzembo Zobeta, linda, Dakumuda se fâche et me dit tu arrêtes la chanson ou tu me fais descendre. Voilà. Alors moi, c'était vraiment pour l'embêter. Hein. J'étais au volant, c'était vraiment pour l'embêter. Alors, j'ai dit à Dakumuda, j'ai dit, alors c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, tu ne sais pas les sacrifices que j'ai faits, Linda ici c'est une sirène, tout ça. Il était vraiment dans tous ces états, mais moi je voulais l'embêter. Alors j'ai dû couper la chanson. Puisque Dakumuda me disait tout le temps que tu chantes bien, il m'a toujours embêté. Il me dit un jour, il faut tout ça à nos clips, oui, bien, moi j'ai rigolé. Alors j'ai commencé à chanter cette chanson, je me rappelle. Nayebi ozali kolo elike ya basantu nyoso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oyesalaka ngai pasi na motema na nga nekulu. Ça doit être une chanson de Mike Kalamwe. Alors moi je me dis bon nakangi nzembo ya mokili Natie ya frère mais je l'ai encore vu un peu plus fâché. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette anecdote. Et je lui pose des questions, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit ce garçon, ça c'est Dakumuda qui dit Mike Kalambai, il me dit ce garçon, je l'ai laissé là d'où je viens. J'ai dit à Botika Blokwana, il me dit Péro, je te dis ce garçon Mike, je l'ai laissé d'où je viens. C'est là qu'il va me raconter une histoire. Il me dit écoute, au monde biso tunde tozalakawa dans le monde d'un soin mystique, grand maître na biso et un temps mon fléri. Il ne voulait pas citer quand il
parlait de Kofi Olomide, il ne citait pas son nom. Je vous raconte une anecdote pour lui rendre hommage. C'est vraiment pas pour faire mal, mais c'est... Donc, il grand maître à musicien, la plupart à la Congo, la biso. Ils ont Sophie. Il y a un bon monde na stade. Oyo tata na biso Mike abetaki. Oyo asona loba ya koti na cour de grand. Ya. Bon mona ki bato bazaki invité wana. Oyo ka témoignage d'Daku Munda bi c'est petit, je l'ai laissé là-bas. Na ba nzemba mokili. Na ya nzambe pour comment osimbela ba kisi. Pardon. C'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Alors il me dit, mon colonne le garçon ou Mike, n'a tiki la monde au Manaouti. Je dis, attends, Daku Munda, moi je suis fan de Mike Kalamba et pour moi, j'ai chanté la chanson de Dieu pour faire plaisir à Daku Munda. Alors il va me dire, on m'a dit qu'il faut tourner tout dans la monde dans sa mystique. Yes. Dieu en a mon frère à l'équipe, il faut tout dans le niveau. Moi, na qui sont dans la makambu, na qui dans mon frère to préparer ba concert, sur un comme bima, violent nous comme ça là. Il me dit, le vieux m'a appelé pas plus tard que la semaine passée. Ça sort de la bouche de Daku Munda. J'en parle vraiment pour moi, je voudrais faire ce témoignage. Papa no bana yo. Et vieux on a mon frère Benaïna pour se moquer de moi. Yo tiki makambu. Ok, na ngambo ya et puis il me dit, pour se moquer de moi, il me dit, j'ai un appel sur mon tomo. Il dit, Péro, il me passe le téléphone, j'ai dit, allô? Oui, la personne répond, oui, allô? Il me dit, c'est qui? Alors, Daku Munda me dit que c'était Mike Kalamba. Il avait un album ou un concert, il est allé préparer ça selon Daku Munda dans les laboratoires là-bas chez Kofi Olomide. Moi, je vous raconte une anecdote pour rendre hommage à Daku Munda qui était un ami à un moment donné. Alors il me dit, Péro, le gars il me passe le téléphone, c'est Mike Kalamba qui prend le téléphone. Alors on a offert Mike. Alors, moi je sais, ça c'est Daku Munda qui me dit, moi je sais. Alors j'ai dit à Mike, ah ok c'est bon, même si c'est un mouton, alors c'est que nous avons fluide, des fois nous avons fluide comme ça, le bimoni, yo odaye kakaboy, odaye kakaboy, tala Mike Kaza va préparer les soke lo odaye soke lo ne. Alors c'est comme ça que lorsque moi j'ai commencé à chanter la chanson de Mike Kalamba, ça l'a énervé et il m'a dit tout autre chose. Alors moi j'ai rigolé, j'ai dit Natche Linda Oboui, Natche Mike Kalamba Oboui, il me dit non, Mike Kalamba, je l'ai laissé d'où je viens. Ça sort de la bouche de Daku Munda. Awa boyoki bandeko na ngai epai ya Pierrot Luwawa. Makambo pasteur Daku Munda yebisaka ya popo ya ndeko na biso ya mobali Mike. Abi c'est petit, je lui ai laissé là-bas. Daku Munda abeti lisolo ya circonstance. Sophie azobenga ye, Kofi abengi ye. Allo, okoke no kokende na ngambo wana moyaka no kozwa makambo. Eza na bato baza na ngambo nzambe bakenda kozwa makambo na epa ya Sophie. Boyoka témoignage bokende kozongisa mwana mobali ozobozi. Boyoka makambo alobaki tata wana azalaka marabu munene na mboka Congo. Bokende yoka, bokende kore yoka. Pierre Luwawa lobi ni na lobi Daku Munda ayebisi abi mwana mobali oyo. Alingaka zongisa nga na mokili. Imagine toi ke nga na bongwani ya sika nazo bunda kotika misala ya mabe etu ndeka ba travango ezalaka Kofi abenganga na sansi kaka tcholanga pona kolobaki no okokai no pe kokende nde baninga bakenda me oyaka kozwa makambo okufa pauvre yo okufa ka boye lokote pamba ya litomba nino zwa nyonso obungisa molimo na yo ya kokufa na Yesu eleki esengo kokufa na Yesu eleki esengo ya ona bike te toza awa tozali awa penyeli ezala makambo mosusu andeko na molimbisanga ata tokosala semblant me na makambo mosusu ofandi otalobiki te oyo tokomona ngo te pa mosali ya Nzambe oyo tokoki kosala ngo boye te. C'est toujours lui les victimes.
Pianel akosa, mwana nani Zawadi akosa. Donc voilà, c'est toujours lui. Boze la siko boyoka ye moko zakumunda makamba loba pona nani pona Mike. Na ke penza na luki émission wana. Na luki penza na luki ti na komi kota na dikina yo wana songi moko non. Yaya na luki par rapport à ma commentaire na se babité eza lokuta te makambo pire uwa wazoloba Iye moko dakumunda de son vivant a beta li sola mai kalambai. Et puis dakumunda na émission lobi soki tembe na za na enregistrement. Lem sungana onde échappa biso. Mais boza siete ke mai ka mona kiango, boza siete ke mai ka yoga kiango. So bande ko salir réputation ke za solo te bobi ba ba bata bani, ba plainte. Turunga tolo ka peke yinda ke. Mais ce que yakite pourquoi parce que ayebi ke za bon. Yango mona. Eza passe pour na basala ba musicien mokili misusu ba ya epa ya nzambe pourquoi ba obso to kansaka ba na nzambe nzoka eloko te nzoka eloko te toyoka ngani pe mamna ba moi s'est allé dans les réseaux sociaux. Bon frère Mike Kalambai, moi je lui dirais que nous bikena na mondo nzambe benga ngai abijite tabi comme sentinelle. Toyoka bando c'est loin Ézéchiel. Alors, pour naïe, il doit se repentir. Ah, c'est repentir. Il n'est pas encore repenti. Ah, c'est j'ai dit, Mike doit se repentir. Yo nanga to yebi mwana nzambe, to yebe pasteur, to yebi. Mais, moto a wuta kuna, alobi atiki kuna ifasi yini, a se repentir. Bandeko, tozongi sakaka. Naloba kaka tozongi sakaka. Mukolo mususu pe kaka. Du pétain. Je dis, il doit se repentir. Frère Mike Kalambai, il doit se repentir. Soit on a bien nzambe, c'est abébissa. Je le dis. Soka bandaka bien nzambe, et c'est abébissa. Abébissa qui n'a monga nini. Na kota likambo eza na ngolu. To. Soka bandaki bien nzambe, et si abébissa. Teko. Moïse mbi alobaka likambo pi. Kete. Batouana, bayaka, tout était net innocent boy. Après, tant ba comme ko ya ko luka media 14 ya sali bato boyebi wana makaya bowana boyebi wana. Moi j'ai dit seulement o izali na. Boyebi. Et comment comment makambo belé la bi na sani na se retirer. Abanda ki bien nzambe mais abebisa. OK to yoka. Je dis comme ça, moi je dis, je suis seulement assis à Bébissa. Mais quand on soit bon, mais je sais que il faut se repentir. Parce que Azali Moutso a bon qui Ah bon? Oui. Comment ça? Je ne sais pas pourquoi autant qu'à comme on a l'esprit du Seigneur sur toi. Parce qu'il m'a envoyé. Parce qu'elle arrive aux en pleine prière, nous avons. Donc c'est normal qu'elle doit communiquer bien. J'ai pu parler de ces choses parce qu'il vit la responsabilité dans un niveau église. Parce qu'aujourd'hui, je gère toute une fédération des églises chrétiennes, des églises congolaises qui a Christ. Ils ont plus de 1000 églises. Tu vois, quand même, c'est moi qui gère ça. On est là. Plus de 1000 églises. Tu vois, c'est pourquoi quand il faut dire quelque chose pour le papa. Le frère Mike, des fois, c'est repenti. Parce que, vous savez, un jour, mon frère et pas Sophie. Téléphone mon frère. Comprendre les places à l'outil. Voilà. Tu as mon frère, pas bien. Tu as mon frère. Je dois toi là jour parce que na yebiki so na tembe na kineka na réseau na téléphone na obimisi ça na voice one. Et outil qu'on a mon frère et pas na finanga. Alors na kalo bonjour. Aboni. Wana Sophie. Ozomona toujours ya palete na bitena za na ni lozo ngabina préparer ka séminaire na ba ngamna tout ça. Ozaka na ba ngamna lozo na mais monsieur vous allez yuko zoete. Surtout toi la petite note. Toi la petite note toujours préparé grand hôtel. Tu as grand hôtel.
moto na tabiso zalate na obi na beta dans hôtel na benal oh mais petit notre Mike petit na yo comme toujours te bon so za bon so ya ka yo ya ka te yo za te abi toujours préparer grand hôtel pour préparer grand hôtel choc na zoaka abi na abi bon c'est là pour se passer moto azura na Mike kala azura nanga nazana nani wana voice wana zara pour se passer moto parce que ça a singa abi ah, bonjour mon vieux. Choc et Baxa Missoussou. Bonjour mon vieux. Obi na finga ye. Na sa esprit na a zone c'est comme en Égypte. L'Égypte na bi petio na bo sa nini. Dans la lettre na esprit na zone na muso na bo sa nini na mo. To biso tout le tout qui normalement il y a non il y avait un message là et puis après ça on a observé que maman elle dit donc c'est nanga même pour soi n'était est-ce que tu t'imagines pas bloquer moi azai monter bazai belé na mundaka de mini nzambe na mais biso toza biso génération nzamba bengi biso pour que tu vas régler makamona tozali na nguya muri mo santo to ko sala yango mama be aussi na kokula parce que mboko fait bunga obeba ya mboko ça beaucoup plus élégué na zira basai na nzambe oyo ka bepsi mboka o eux qui étaient censés ramener le signe de l'Éternel auprès de l'autorité bamemi buzoba bandeko bino moko oyoki témoignage ya mutu lelo akufi po mokili eza mwa koningana mokie par rapport à maloba oyo comment il s'appelle monsieur les journalistes qui était l'ami à Dakumunda apesi témoignage mokolo moko akoti na mutuka Dakumunda akoti na mutuka na ye po asepelisa ye atiele nzembo linda Dakumunda alobi ou okati miziki ou bien na kiti. Ok? À comprendre, c'était juste pour lui taquiner, pas y avoir qu'un quoi, comme un bonde là. Alors bien que d'accord, on a le mwana tia frère Mike. Tant que tia frère Mike, ndeko Dakumunda sili ki lisu makasi. C'est là où on a informé que était moi na bobala les petits na tiki ekuna. Comment ça? Abi na tiki ekuna, na beti li solo, alobi tala mukolo moko na zo appel à Kofi, aza ko se moquer na nga. Que ozo mona na lisu te. Alobi nazali atoke na ngambo kuna moko yaka kozwaka makambo nde bato bayaka kozwa tala kutu oza na petit na o Mike awa apase nga pays Mike ntango na yoki alo na yoki kiza Mike alobi na yoka mabe na moya bime ndenge ni biso tolinga toya na ngambo ya Nzambe me yo oza na ngambo ya Nzambe nzo kosalaka na yo likolo moko na kati likolo moko libanda bandeko bita life na nga eza juste kaka ke zipulaka miso yo moto oza gaulois yo moto oza warrior yaya kieba na vie kieba toboyi na biso te mais basentiment oyo efingisaka yo wana okotaka makambo anga avec énergie ezalaka normal ou diabolique pour moto mosusu penza yaya kobanda kofinga pourquoi parce que batouché nani fere parce que batouché fali yaya ezaka ka sentiment normal ou bien diabolique faut vérifier yango parce que la plupart ya ba musiciens na biso profane ba simba et puis au simba ndenga musika na ndenga ya pembeni te yango na ba ke yo moko yoka makamba lobi c'est frère Mike mwasi na ye aloba yango eza ya solo ou bien ya lokuta toyebi te eza ya solo ou bien ya lokuta bandeko na nga toyebi te toza wana Nzambe nda yebi tozotala kaka mais soki likambo lokola elobamaki moyebi tokunda eza te il faut toya koyebisa bino kite pasteur wakufi ex musicien ya mokili Christian Newman Christian Dakumunda Christian Kimbukusu yenda azopesa témoignage ya ndeko Mike. Donc cela veut dire toza kaka toza koyoka zawadi lokuta penel lokuta trope pasteur wakosi bakosi le makambo eza problème te mokili ya Nzambe. On est là, on voit, on regarde. Voilà la famille, n'allez pas trop, portez-vous bien. Bah, bonne journée, la bine plus bas joyeuse fête de Noël, na ba bonne année na bino ici comme vous allez. Maman aime flic quand vous photo sur la live.
tosolola yango live mokuse boye kosimba te se tosolola. De gros bisous na bino. Bye bye.